Masuwe konana loseba ebeti. Masuwe konana bolingo benani. Masuwe bungi akati ya lonene. Bolingo pe bungi akati ya lonene. Pinjalio nazangi asusi ya la molo mama. Werason, phénomène. Werason, formidable. Werason, honorable. Bana Mike, bana Pacho, bana Mike, botika kolekisa bana wana na ba image ya bongo. Botika kolekisa bana wana teke papa parce que papa a insulté papa Wera, c'est pourquoi papa aza na prison. Edino, yoza fin, mutaliki azate, oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yoleki. Fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola e. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga makokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekau. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko, nous avons plaisir makasi na sepeli. Enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc, ils ont Congo Mubimba sur réseau TNT. Donc, nous avons la télévision à TNT, décodeur à TNT. Bolanda de Boss Brother TV. Mais bon dimanche, Saint Thomas, collègue nanga bodo, yemo a PC la siko. Salut, c'est Rock Bodo, l'artiste premium. Suivez comme moi The Boss Brother TV. The Boss Brother TV à Kinshasa déjà. We love The Boss Brother TV. The Boss Brother TV. J'espère que Binomo Bomoni, collègue Nanga Bodo, a PCLI. Alors, Bobo Santé, Boss Brother TV est toujours disponible dans le décodeur CPLA TV, canal 121. Tout ça toujours dans Facebook de Boss Brother, vous s'abonner. Tout ça peine à YouTube live de Boss Brother, mais tout côté sur le satellite Kinshasa, TNT fréquence 658. Donc, Banakin, Banapoto, Boss Brother TV, tout le monde en parle. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo autrement dit Panza Sango Bilili. Vraiment yambo ya kobanda masolo nanga na pesa mbote na baine so basungaka Edino image ba patuka pangala ba Antobeta Chaber. Vraiment basungaka Edino image na musala na ye. Tous allons toujours ensemble. Alors ça fait longtemps bomona pe bangote patuka pangala l'icône de la SAP na Antobeta Chaber. Bato ba bundelaka Weranson Boyebi, ba Ligue des Champions, ba uti musika, touti na ba musika. Lelo nazo yamba bango, pona lelo nazo yamba bango lisusu en tout cas tout solo la mamuke actualité ya maison mère, tout solo la actualité ya Yimoko, Ngiama Makanda Werason l'honorable, tout solo la makambu ya papa Lutumba Simaro Masia, tout solo aussi makambu oni solo kanakati ya maison mère quoi. En tout cas pona ko kende musika te bonjour Antobeta Chaber. Bonjour Edino Image, l'homme le plus sage de la planète artistique qui a chroniqueur vraiment. Merci Antobeta Chaber, Patou Kapangala bonjour. Bonjour Edino Image de Paris. Merci bomoni bonjour bambote na bango epesa mi déjà kitoko. Alors nena yeba sikoyo Patou Kapangala Antobeta Chaber.
basango za ndenge nini? Sango na biso soko lingi, pourquoi on est toujours ensemble? Tout d'abord, eza nakolo horoscope te, mais ba horoscope na biso eza ndenge moko ngana patuka panga. Tout d'abord, ce n'est pas ici à Paris, toyiba na mboka na kin depuis bon mois na. Ouais, et puis ce qui est vraiment phénoménal na mabanga nyonso ngana patu to botama jour moko, mois moko. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Tobotama jour moko, tobotama le 25 novembre et le 25 novembre. Même tout le monde a âge naï. C'est ça, oh non, le sangi si biso yangbana. Nzamba salango bongo. Après, oh y'a ko rattaché biso makasi. Moi, Antoine Tachaber, je viens de perdre ma mère. Il y a pas longtemps, il y a 4 mois. Maman nanga uchikuchikanga, il a échoué orpheline. Il y a père na mère. J'ai retrouvé mon frère Patouka Pangala. Oui, merci beaucoup. J'ai retrouvé mon frère Patouka Pangala qui est orphelin de père et de mère. Donc c'est lui qui me tient. Au moment où je vais tomber, même si je tombe, c'est lui qui me relève. Mais il y a un Dieu pour ça, mais il y a aussi Patou pour me dire fonce, cours, comme on dit, cours Forest. Mais lui il me dit cours Chaber. Il est toujours avec moi au moment difficile. Azananga tikanga ite. Et loko réponse nanga yango na habité Patouka Pangala soki akoki ko bakisa na makambo na lobby pourquoi on est ensemble et comment on est ensemble soit le bakisa mon frère. Merci Antoine Tachaber, vraiment nayoki koloba nayo maloba nayo etushinga mwa muke mais tout ça nini babi toyaki mabele to songa mabele mes condoléances encore. Alors il dit nos images, comme on dit, la mort d'une mère n'a pas d'âge. Hein? C'est dur, mais je fais avec. Même si je tombe, j'essaie de me relever vite pour n'attirer à la debout, parce qu'il y a des sœurs aussi, il y a des frères, il y a des amis qui m'aiment, il y a aussi Patouka Pangala qui est toujours avec moi, il m'aime aussi. Il y a toi, d'une image, tu m'appelles pour me dire, Chaber, ça va. J'ai des amis, j'essaie de rester debout. Merci Antoine Tachaber, Patouka Pangala. Batu balinga baye ba relation na bino ezalaka ndenge nini na Antoine Tachaber. Po Antoine Tachaber auchuro mpe na ndenge na ye. Siko photo tu na pe yo Patouka Pangala, est-ce que boye bana vraiment na Kinshasa? Est-ce que bobotama penza ane moko, date moko, mais bambula kande keseni ou boye banika na poto po na makambo ya wenge musique maison mère? Merci Edino Image na bana panja sangwa Congo na ba parisiens les parisiennes. Omoni na ville elo Edino toujours laksa ba petit na biso bazoya po ba vie pe ba laksa biso bolingwa so lelo mona ke tozala toujours na Antoine Tachaber comme les mecs tozala toujours na vie na biso Werason tozala toujours na ba Claudine Kinwa na ba Kipoul mon cher po toza bato yo toyebani banda Kisasa na Chaber touti na Bandal. Moi je suis né à Bandal bato ba iba Kapangala ba ebi. Donc quand histoire à Wenge Kapanga les anakati. Wenge, quand on parle de Wenge, tu vois, Edino. Omoni, les lotos là qui sa bande comme Soussou, o bazoya, o pe to kute na poto ke. L'amour est ateka ke il faut mutaper sur quelque chose ou bien bon lukabambri. Maintenant, c'est la famille. Toza pona ko se soutenir ezaka pona mbongote. Biso lelo ba africain, tozo biso surtout nous les Congolais. Quand on dit les Africains, nous les Congolais, communauté na biso Edino. Et ça abiso pas si na ba comportement batu ba comment nango au lieu de chercher une raison batu bazo luka ba solution pardon bazo luka ba raison so que Monique na fossé Chaber ils ont un peu problème tenant muta kufite a une solution toujours na rosenga pardon Chaber na sa ki mabe na dekonaki bani mani pas kutu na ba réseaux sociaux Edino siko lelo et ça lui peut occasion pardon et comment moi pas si pour na rosenga Edino omoni yoza mutu obandi ko zwa biso banda makambo e bandi o ya ba réseaux sociaux Ligue des champions lelo Ligue des champions ba combattant ba ye biso mo muto koti ba mission tu vois biso mo muto koti ba mission le ba bi ba concert ezate ninité biso mo to koti ba mission ou biso to lingaki na bato to lingaki na makambo na biso. Bon, sikoyo elo to pesa message lelo na communauté congolaise tala lelo bato ba motika biso toza ba orphelin lelo tozo lela papa Lutumba lobi to lela papa wemba tozaka toujours na yo sikoyo to tikali na ba Werason ba général Defao ba Bozi ba vie belé toza na bango o na tangité le msupo na ko akombrete
Donc ce qui baebi déjà boyebani, ça sert à rien. To sambrier biso na biso. Ba master, ce qui boyebani déjà, pesa message au ba papa Lutumba ba pesaki. Pesa message au ba wera ba pesaki, musique au ba pesaki betsa ba on a ba Bessi, ba Zénith, ba Olympia. Ça sert à rien que wera salanga boye, wera zongi sanga boye. Mais yo pe mubato yo zo betsa na orchestre na yo. Un jour ba lobano te yo po sala bango boye. Ni le parfait Edino Image. Ngape kapanga na na mabe na nga. Naza parfait te. Lelo patu kapanga la comment peut ça conseil. Edino tosi to koli. Oyo tosaki na ba massa ezalaki pona kaka bilamba. Ya lobele lamba na e, nga lobele lamba na nga. Kasi bilamba yango continue na conflit. Yango te. Nga naza conflit na mutu te. Nga penda personnellement na wela mutu mwasi te parce que conflit ezalem sou mwasi umbongo. Mais ce que pona lamba ka yo somba na idée na yo, nga pe na ki na sombi na idée na nga na poche na nga toza na ngo binemi. C'est pas noble. Vous comprenez? C'est pas noble Dino. Nga lata pona nga. Pona se faire plaisir. Que na ebi ke ba ebi nga na identité wana etake icône de la SAP na rolata te ke pona finga muninga nango bien dekolanga na pesa e passe. Siko bato belé bazwa concept mabe. Que le ba otala kapangala bazo mona ke kapangala azolata pole mususu a traumatisé chéri nanga so nini. Biso ba congolais tozwara côté négatif, côté positif to prena ngote. Yango moni lelo Edino, merci na ndengo yo ozwa biso. Na ndenge nano obeke tozomona na teza ipo na cause ya Chabert alobi pona mambo mama. Yango moi peut te profiter na occasion ya papa Lutumba quand même. Akufi on a Paris, on est des Parisiens. Donc il fallait toper ça ta moi message mo boye na compte na biso pe na compte ya honorable formidable mon vieux. Parce que omoni makambo mbutu mutoleki trop ba moni bisote to tiaki moi silence pour na ko éduquer pe masse patu kapangala bana matanga bandaki na to moni ba saperti Antometa Chabert azana pusa loba Antometa Chabert osombi guitare ezaka décor na ndaku pour la papa Lutumba Simaro Masia. Alors to kana kolela na osiko Antometa Chabert na morceau moko. La chanson s'intitule Mabele, mais na un morceau moko miraculé. Oyo penza alobi, oyo penza approuvé nous les Congolais qui les poètes. Qui les poètes. Yango na lingi na loba. Anaibi qui d'arte mais je vais faire avec hein. Alors l'indépendance en Congo pour comprendre Antometa Chabert aibi guitare mais azo mekaka ka komeka. Alors pour na kolela papa Lutumba Simaro Masia nazo pesana no papa na biso Luzi Banza motema ya Sylvie Lutumba mwana ya papa Simaro Masia Sylvie Lutumba. Sylvie Lutumba, mes condoléances en tout cas, on est avec toi. La mort c'est une vie aussi. La mort c'est Dieu. Yemoko yebi. Courage en tout cas. Ngai pe na linga pesa no mes condoléances na bao ya ngai avana yemba. Na pesa mes condoléances na Patuka Pangala vraiment Valère qui ne cesse pas de pleurer depuis sa mort. Alélie trop. Na pesi mes condoléances na Toto Chic Bikak. Na pesi mes condoléances na maman Janine Bikak. Qui ne pamba pamba. Na pesi mes condoléances na Jean-Marie Panopano na Autriche. Motema ya maman Fanny Bikak. Na pesi mes condoléances na MP Bazas Chabert a pesi mes condoléances. En tout cas, na maman Claudine Kinoa, sans oublier. Oya Biso, na pesi mes condoléances na Véro Kiri suite et fin. Tozo le la kaka toza yebele. En tout cas, na lingi na lelaye na loyembo na ye na morceau na ye. Mokola na kokufa kake kobeta. Titati yo lobelaka bango maloba na ngai ya suka. Moto na ye bokamata bosala monima. Soki mopaya aye bolobela ye nde sango. Bambanda bako sepela basi ye atiki. Bafami bako sepela biloko ye atiki. Binemi bako loba apusaka lofundu ebembe ya soso matanga te. Alangwa nzembo alangwa makamu. Papa Lutumba Simaro akeye. Merci, Valanda 3W pendant ça va Congo. Esther Makusa, merci. Kaza Diabramo, Jimmy Bofosa,
merci nandenge za kola tsaidi no image vraiment félicitations à yo musalo ke de liboso alors on va baksani partout Anto Beta Chaber mes condoléances à tous les artistes et musiciens congolais vraiment mort et frappé biso lisusu et mené à Kenda papa Taboulé à Kenda oya biso King Kester à Kenda et mené à oya biso papa Wemba à Kenda vraiment oh lelo liwa est frappé biso mes condoléances na maman Sideji Mapata maman Nabiso maman Pasteur Igwe Wera sont les rois de la forêt le mérite Tozoli la kaka et puis sans oublier que il est formidable aujourd'hui honorable il deviendra invincible Tozanayo en tout cas Tozo l'album Nabiso formidable Weranson Igwe les rois de la forêt coup de chapeau aujourd'hui honorable travail fonce au créer histoire Namboka Nabiso au créer histoire des Dibamboma na des doubles zéniths na parlement en tout cas ça devient l'histoire créée par toi honorable donc aux étoiles fonce cours Weranson et regarde pas derrière cours. Merci Anto Beta Chaber Padou Kapangala liloba nous ani ni pona obaksana hommage ya Papa Lutumba Simaro Masia. Elo kanga na oloba edino image pona ozo pesa Padou Kapangala guitare Padou pe guitare yebi na ete Padou makamba bilamba te. Eza identité ya Papa Lutumba eza mabete. Mingi makamba bilamba te. Ça se passe toujours à Dolce Gabbana parce que moni Vioana za icône ya musique congolais etaka icône de la SAP congolais africain international. Et loko nazolela na famille biologique ya Papa Lutumba. Bon napesi ba mes condoléances nanga na Bruno Matadi. Napesi mes condoléances nanga na Wenge Mobimba. Parce que moni l'air oui rasalaki maison mère Papa Lutumba yako pesa coup de pouce. Yanga ndalo baka Papa Lutumba moni kingani te. Omoni prophète kingani te. Omoni moyembi kingani te. Mais lelo ba yembi yango lelo ba baluki na bango wera mais problème ezate est-il que papa qui na ndenga bien aloba itolela été abai kaki robeta yango moni tozo sepela mais le quoi toza ba bantu moi ma muke na mutema po to bungisi mutu mais dit no moni elo mona ina adresser parole na ba nous les Congolais eloko ba bengi amour yango mute tongaka eloko ba bengi amour yango mute lakisaka ke oza mwana nzambe ou bien oza mwana nzambe te omoni na komi kolela pa ya nzambe po basali na nzambe lelo bakomi na bango bastar baportrait bapaster bakomi bastar na profite lelo mpo na matanga vie Lutumba po tolongola hypocrisie oyo biso bakongolais toyaka nango na matanga lere moto asufaka alere azoloba likambo ekoma roi ignorance ekoma roi critique pa biso communauté congolais mais lelo sikoyo ba message na opesa na 5e génération soi-disant parce que moi 5e génération na musique ça n'existe pas lelo to moni fali azui place morobo et otoluka ki ata congolais moko azala na génération na bango malgré sa fausse génération 5e génération ana bazoya na message moko te ezo ko évoluer jeunesse pour lelo jeunesse a romo yaka na tembe olia sala mie ke kapangala yazoya pour ko finga kapangala pour adiminer kapangala olia prendre que pour biso to apprendre ki pa ba papa ba kester to apprendre ki pe pa ba vie na biso ba champion kapangala ba lora kapangala bazali baloba pe comment profiter na combo ya vie na yo non edino au sali bien le retourner question o expliquer lo bata mokili penda expliquer Emerance Mampengu moi c'est à Moyindo wana ngolo emekana ko expliquer nanu Emerance Mampengu ozoyoka Michou Kano na kati ya Bruxelles na Jenny nazoya na Bruxelles wana lumba bao omoni ndeko no edino image na Ika de Yang trésor wasa nazoya lobby na Bruxelles tozolela toujours Papa Lutumba par-ci par-là na Europe le roi Koufi na Europe précisément à Paris omoni biso to marque kapanga les a marque et ya nango te ki vedette et orchestra les a marque tukacho mama loba muke kapangala oyo toyoka kapangala o bayembela ngai na loba nini na beta kiliba kuwe nyongo na yo na malamu atandele bakofuta eza yango eza la kaye bon ezali grand frère nanga
Aza grand frère nanga champion. Moi c'est Patou Kapangala, icône de la SAP. C'est Laura Kapangala Zali, Chanty Kapangala Zali, Gracia Kapangala Zali, Arlène Kapagripe Azali. Au moni biso comme on biso ezara na français na linga mutu no image au moni komba Kapangala lelo et sali tous les Congolais longola soni. Eta ke bantu mututa ya oyebana bayemba ye po cap c'est ça sirino. Mais ça katika ya kombo na biso prénom na non. Tu vois? Et to sangi sango to komisiango neti batuto koma kapinga akoma kapi kapinga koma pe caps na nenga baluba kabongo akoma kabos. Tu vois? On comprend tout ça là. Makambola eza de Kapangala mtabane makambola. Eh, oyebi njembo wana na loba nini c'était à 80 quelques ou 77 comme ça. Tu vois? Les vive bandi. Wanjembo abi Olivier na biso fumutako. Omoni dino. Attendez les bako futa. Omote bazo futa ngo lelo. Bako futa atana miso ya Chabere bako futa atana miso ya Edino bako futa atana miso ya Werasone bako futa O comprendre dino. Siko moni ba petit wana o tozolo ba lelo o ba uta pa na biso pa wera. Nazo pesa bango moi conseil Omoni na vie babimaka na sima mutu. C'est lui qui s'en piqué connaît l'affaire. Le problème est zate. Libanga na mobilili toza sou na tante ya tanga ba komba ba ko s'affronter bani banini. Tout ce comme Mikolo. On comprend comme on mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe c'est bien, et ça problème te. Parce que tout le monde a ba sali na Nzambe pe ba osala musala ba ndenge sengelité. Donc il a prêché parole de Dieu. Ye azo koloe la nan ko pesa verset biblique po alinga nan chéri mona ki ala type verset le roi Kapangala chéri mona pa la tilinete oyo basali mikolo na Jésus apesi bango ide basa mikolo na Yves Saint Laurent. Ça c'est Yves Saint Laurent. Anto meta Chabert pourquoi ozotala tala Patou Kapangala boy? Oh non tala na lipasa na ngai na benga ka lipasa na ngai. C'est ça bien. C'est mon jumeau à moi na benga ka lipasa na ngai. Ndenga zoloba des fois à ça la aventure moi c'est que ça ngai comprendre ouais yango na otala pe non azoloba vérité au moins na histoire Kapangala na histoire ya Wenge na histoire ya Wenge batu ba beta ka leki asali image na histoire ya Wenge biso to na kati to yebi histoire biso toza vraiment ouais clan Wenge to na clan Wenge to ba Wenge man batu ndenge bazoya oya ye na ye kokota oya ye na ye ko ça tozo mona bango ba yebi biso pe to yebi bango on comprend même mutu na mutu okena ngo na ndenge na yeme eloko tozo senga to sengi il faut respecter les aînés to sengi kaka respect musique na bino e na respect musique na bino comme ya na haine to mona ba musicien mususu bakomi na haine ya makasi musique ya na haine yeba que dans la vie tout le monde part un jour mutu nyoso kokende mutu nyoso okende kaka c'est pas que parce que yo okei hein ozwa haine ozwa non ofutaka dele pour mo futa na ba innocent ofuti innocent afinga po asala boy azwa mbongo innocent afinga wera po asala boy ça vraiment ça nous fait mal. Merci Anto meta Chabert de ma place wana Patou Kapangala si ça mon inspiration dans zakina. Omoni et dit nos images de Paris. On est des Parisiens. Au monde il est au Outagi Bamboka Absoto Yagi Koto pour toi apprendre quelque chose. Pour toi ils ont raté pour comme riche ni parce que tout le monde a tongani sous comme zate ni politicien ni musicien ni biso. Alors on est toujours potana biso moroba na tata moro mama moro Congo. Eza ba musicien. Namusa na bino ranking. Namusala ya biso ya sap o mutabi misimbongo na ndenge na pas se faire plaisir. Au monde a mutu mususu na ba complexe na ye. Au monde edino na yo mona ba papa ba linga biso parce que ezaki na ba quartier mususu so okei na ba commune mususu na ba kin au mona leo ozosonga na ndako pinisho yo kozwa ondiro yibimbongo njokande ba moni ki okei kozwa mauvaise habitude mais leo na poto to sangani yo utaki na quartier songolo poto to blessé ba touté poto zo boya biloko wana pour lelo congolais za aliki ko apprendre te même aliki pe ba lo ba vérité te mais on est là pour les vérités. Na rosa su na ko saba mensonge c'est na kolisi de yabana ke ba mwaka tout Kapangala aye ko kosa nini Kapangala non on n'est pas des comédiens dino biso mto bandi YouTube lelo bato be ba komba star pour na YouTube lelo bato be ba komi pe ba ko zwa mwa mike pour na YouTube mais za pour na ofinga te biso to yebani pour na ofinga te dino
lelo so mindele bazwi biso lelo so toke ba Brazzaville tokende ba Abidjan ba Centrafrique eza pona lelo na YouTube pour bato bamona biso mériter le mot. merci Dino parce que na mérité tu vois mais lelo bato bakomi oyo kofinga wera olingo koma star yo uteli pa wera so ezali pa wera te ba nga ba yebote mais lelo sali musala na yo osali société na yo mais sala musala ya société na yo biso toro finga ba petio ba uteli pa wera te ça c'est du complexe. Amen. Tu vois c'est pas noble on comprend Dino mais lelo toza na Paris ba petio baza na Paris lelo tozo sepela lelo potopo o s'en sortir il faut za mobile il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup réfléchir aussi. Pour toi, les gens soutiennent que pour toi, trafic, Moutaouti Afrique, na kosa na sabo. Non, soto boy babilo kwana. Banda dès le début, bien dit nos images, na banda hôtel mais là déjà trafic. Au moni, nazo sepe ali susu, na ba chaîne o ba lelo. Totanga bino sima, boza précédé, totanga bino sima, mais tous un rendez-vous na restaurant chez Claudine Kinoa, topé samino rendez-vous nouvelle siège na biso, o ya sika. Pour Zoya, pour te célébrer qui est honorable naé, te célébrer yango avant to kendekin. Papa formidable. Papa formidable. Après toi no CP album na biso, ya formidable. Ndenge zaboye, ba o bazan a besoin ya mie ya robima, ba ebindeni ba ko contacter bato ba ko contacter pour na masolo wana, biso tozate mie pour na makambo wana edino, mais tozo pesa nde kaka message ya amour edino. So moi lelo tozara toujours soudé na yo parce que ozalaka droit babi moi mobile atambola rabo moi mobile atambola boye donc il tolongwa déjà la page à John Galliano pour déjà topé ça message bakei merci bandeko ba bolingo so tikeli patuka pangala aussi saté akolo baka kaka po aza na bibliothèque ya maloba la mutu na ye. Alors à tout à l'heure na monaki binona ba sukaina na ba sukaina na banano c'est baza ba petit na biso vraiment ba petit na biso tozala na bango na siège awa ya pas Antometa Chabert ba petit na biso soki kapangala ya Paris balinga Antometa Chabert comme des mecs balinga patuka pangala Valère soki ba moni patoa ye bayaka baza bana o bayaka bazwa leçon au comprendre na tout vendre na bango ensemble tous na bango ensemble. Werason phénomène, Werason formidable, Werason honorable. On pas tous l'album de Werason formidable. C'est bon. Werason, on est tous avec toi, on attend l'album formidable, honorable, phénoménal. Oui. C'est Paris. C'est bien. Ici c'est Paris. Werason, on est tous avec toi, on attend l'album formidable. T'as capté, tout est carré, tout est bon. Ah. Merci. Tokomo chité na masolo na biso parce que tokomo chité na masolo na biso tonto basiko yo likambo ya Pacho RFI. Pacho RFI à la Mukina Tongo, abandi kofinga honorable Werason, mama mapata est-ce que ça na mutu monte na sima za otinda eto ezaleka ke ali na yi atondi apando finga na yi. Dino image, moi je peux rien dire pour ça. Le problème c'est quoi? On a regretté mboka na biso tuza awa toyaki na poto comme mon frère Pato vient de le dire, toyaki na poto tuzwa moi un pas maïle puis toujours en mboka ndenge frère na biso redi emisi ya embaki mais eloko tokumbu ko banga ko zonga parce que mboka na biso baby mboka na biso ekomi tozalaki na théâtre tokomi na boye tokomi na ba chroniqueur mais tokomi na eloko mo ekomi soki ofingi mutu batindi yo na poto soki ofingi mutu ozwi mbongo soki ofingi mutu mais on peut pas savoir tikalika ke boma mutu oye poto ekomi bongo mboka na biso ekomi na un moko makasi un ango sur quoi et puis sur qui et puis pourquoi on ne sait jamais un ango sur Werason oyo étoile oyo nzamba pesi asalisa batu Wera asalisi batu belé mais ba comprena bango moko ba benga phénomène c'est-à-dire quoi ba comprena te pourquoi il est phénomène nzamba pesa eloko moko boye eloko wana sali miracle belé miracle wana batutu ba kondima
wera azokende bango baza koloba bango baza kofinga wera aza kokende problème ezate on verra bien les méchants ils payent comme on dit la roue tourne hein les méchants ils payent un jour continuez à insulter continuez à faire ce que vous voulez faire continuez à dire tout ce que vous voulez dire sur Weranson mais wera aza kokende lelo aza honorable mais on ne sait pas demain il sera qui vous comprenez place où on a ponga na répondre mieux il faut présence ya Patuka Pangala après sa idée. Patuka Pangala, est-ce que dossier ya pas RFI bolimbisi to bolimbisi te moni weraza pa pasteur ma Sylvie aza ma pasteur basi balimbisa ke tikali sko likambo ya l'état mais elo conseil nazo pesa na ba chroniqueur so ba konifwa tindenge ya kiatike la biso lisese omoni ma Sylvie abeta musique te omoni basi na biso ba beta musique te so na olo babongo na sangisi basi ba fali basi ba seleo basi ba musicien nyonso ba fabrigas ya banini na ba o ba utapa na biso na ba o ba utapa na biso te na tie bango saki moko basi na bango ba beta ka musique te l'air ozo ya kofinga musicien so pe bozani na problème finga ye na ndenge ke oyo ke ya ba biloko moko ezaka codé est-ce que ça permis ya kolamuka na yo ka kolamuka ozo finga mutu ça permis mais ça permis te yango chabe a utikoloba et comme lokola diplôme pas congolais ou bien récompense moroboé donc so ozagi peme na kapanga lobi to tozate et comme le roi neti na libale comment amantina ba mabala tina ba couple et comment moi si bokabwa ene akomo lukelo chantage là c'est l'émission muninga bozagi ne akomo luka c'est l'émission mais ce que moni pona petit wana patio nazo regretter parce que petit wana patio vient na Zakari mutafula e en plus pe wenge kakande pa wera kakande mutu bafula e on comprend a outi pa vient na biso Zakari aye pa wera pesi chance ne papa mba no pesa bat ba chance chance loro pamba mais ba vie on a lelo ba mériter ba biloko on a te dino image surtout maman na bango ma Sylvie ma pata maman ayablem so ayambio na ndenge ya respect na ndenge ki ayebi ke patio refi petit na ya parler avant na journaliste mais yo ya siko ya ofinga neti maman batu ndenge wana aza rien à voir na musique est-ce que na masolo yango ndenge zo tambola bosi fuite quelque part que mutazo tinda atinda ki eto to solo longa katika to solo kaka on n'a pas besoin de savoir munanya otinda ye nanya otinda patio aza majeur patio ayebi mabena malamu quand même ko finga maman si deji mapata vraiment na niveau wana c'est pas permis moi si hein? La femme a sa image à l'église. La femme c'est sacré, on peut pas toucher comme ça. Maman si j'ai ma pata ayebi musique ité, ayembara musique ité. Mais oh ya sali faute, wera si déjà si balimbici mais et comme iskoyo l'état a sala musala nae comme kapanga la valeur merci balanda panda sangwa Congo toujours to comme kende to comme chité penza Matuda Mandangi le full boss vraiment la piso bambo te passe aux ali 5 étoiles de love étoiles d'amour et véritable diamant noir Gisèle Eumba bambo te passe aux ali vraiment partout kapanga la na yeba ndeka bolobi ke etikali makambo ya l'état akata makambo wera nana ni balimbisaki déjà et le quoi les toucher biso pe mingi même ngai moko vraiment komona baza ko insulter mutu ndenge wana obika na kasaki le musu lokola mukonza mboka aza mulu babimi et po et joua qui hein moment oyo mukonza bimi pacha afingi et pour traiter batabandundu bayaka après retirer moi maloba alors patu kapangala nini ko loba penza na place wana omoni edino omoni loto oboya lelo na batabandu na baluba baye na ba tribalisme ba petio surtout ba oya lelo na ba politique na ba konifwati na bango wana bazoya na bilo mo boyezo omoni neti misia yaki ke moi mobile ya union kolara mwasi lela ka na musique na bango oya lelo o comprendre to lo ba mama ba vie lutumba ba wera to sangisa nyonso to po ba petit ba yoka message lelo musique ya kaleza ki kopesa ba courage kopesa mateya conseil pa mwasi na mobile po ezaka ateka ke mwasi ka mobali ka mutasufra mwasi non mais lelo sko ba petwa ba ye na ba tribalisme tina politique eza aucun pays au monde eza na 700 et quelques partis politiques lelo politique ya lelo eza politique ya solote et ya politique ya haine parce que so biso tout on a besoin de solution Congo wana ata ba biloko to lo ba pona ba patcho elekate
pour mutu moko te ko ndima ta comme Werason oniker moko boye abimine kaka na ndako na bango aye kofinga mwasi awera na vie privée awera bona bon non on comprend et là tozo boya ya c'est qu'il y a des fuites quelque part omoni so tobito landa babiloko wana to kende mulai parce que congolais aza soki azokokate alinga pénaliser muningo azokoka omoni lelo sikoyo cible koma Wera na Fali na Fabrigas omoni Fabrigas aobeta misiki na fingi nani abasa moko ta finga Wera mais Fabrigas aobeta misiki ne kakola ke na obeta chef d'état-major ke na obeta la nani Fabrigas auti potoka mingi te aliembeli biso nzembo papa Lutumba awa petu wana zo sala fier na biso o comprendre dino image donc na vie bandeko na ngai to lingaka te to lobaka makambo ya amour mais amour ango tozo sala ngote ba lobaka bota bana teke po lobi bando lobaka ta papa mino makambo salaka ta papa mino lelo ba papa Lutumba ba olela papa Lutumba lelo biso pe to lele ta ke papa tu vois parce que asa ki likamoro boy o e monani sko bino ezaka ka lelo e bo lobi siko boza le roi bozo fonctionner le roi basi lelo donc baza pour l'avenir te soka dit dans la mbongo alandi et dit dans la mbongo donc misobi kongenga pauni te père ayembela biso vie Lutumba misobi kongenga mais pauni te ah oui te si misobi kongenga pauni te wala papa tout kapanga là vraiment et ça la bien ya solo là koyeba ba réalité koyeba aussi ndenge musique na so tambula Anto meta chaber patu kapangala patu kap anto auto kolobelo ko moko boye par rapport ya musique na biso alors ba combattant ba combattant ndenge bakanga musique basala malamu to basala mabe. Moi je pense pas que Dino Image vraiment papa sage. Moi je peux pas dire que c'est les combattants Panza Sangwa Congo, c'est pas les combattants, c'est Dieu parce que musique par rapport c'est dit par rapport à quoi par rapport à la musique oyo musicien biso ba memeli biso et comme musique il y a haine on est en train de voir de vivre moment moko il y a haine na musique na biso il y a même pas l'amour il y a pas aucun musicien qui chante biso na amour na génération oyo to moni haine moko haine wana ezala ba oyo nyonso bazolo ba mabe ya bato est-ce que tout le monde qui na Bible balobi ce que sali likambo na tezwa libanga bamba moninga c'est vrai oyo zolo ba pona moninga hein est-ce que ko bamba ye libanga un jour o sauter Bible sauter Bible un jour soko ko sala ngote totika haine wana ndie sali ke biso mena tolingo sala ba combattant ya ko chasser ba misi bana haine les messieurs qui n'ont pas de respect les messieurs qui ne respectent pas les aînés ce que nous voulons faire c'est ça maintenant. C'est même pas les combattants, il y a musique. Maintenant, nous on habite là. Nous on habite là, on peut faire quelque chose. On peut y influencer aussi les gens. Tout ça la musique, tout ça la combattant, il y a la musique, il y a la haine. Tout comme on a haine, il y a c'est la jalousie. Haine, on a pourquoi? Zambo pambola mutuna ndenge na ye. Dieu peut te donner 40, moi il me donne 50. Mais il n'y a pas la haine. Dieu continue. So izamba lobi, Bible lobi, so izamba pesu ya muke. Un jour on peut soit munene. Mais attends ton temps, mon frère. Il ne faut pas passer dans la télé. On va m'abeiller à Wera. On va m'abeiller à Mwasi à Wera. On va m'abeiller à Bana Wera. Au finga Fali m'abeiller. Au finga. Non. Ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Ce que nous voulons faire maintenant. Moi, il y a pas tout. Il y a les autres, il y a toi et Dino qui est avec nous. Mais ce que nous voulons faire, il y a qu'au chasser les musiciens. Oh yo. On va mettre la musique qui a haine. Fais ton truc. Au sali musique na yo. Senga loboko nzambe ezala na yo. Nzambe pe apambola yo. Hein? Toke na ndenge wana, mais toke na ndenge ya haine ndenge bo memela biso mais les combattants maintenant on va changer maintenant votre projet et ça le projet ba musicien te et ça le projet ba musicien au bazana haine au bazana ba respect ba ya ba haine au bazako futa ba komi ko influencer na bato a remarquer que muto aza pauvre famille pauvre a qui ko pesa un bon insulte la personne moi je vais te donner la vie toi tu donnes pas la vie ta vie et commence là et se limite là. C'est ça que tu vas donner à la personne. Mais nzamba ko pesa mutu vie éternelle. To komi ko influencer ba to pesi ba ngombo finga wera. C'est vrai, mutu so la finga wera et sa famille. Tu penses même pas à sa famille. Les lots de Kopacho a se retrouvé dans malheur, mutu ko bimisa zati. Azate na alors, bana mike, bana pacho, bana mike, botika kolekisa bana wana na ba image ya bongo.
botika kolakisa bana on a teke papa parce que papa a insulté papa wera c'est pourquoi papa aza na prison botika oyesa bana biloko wana te. Bon comme la Bible le dit mutu na mutu akofuta mabina ye lona masumu ofuta masumu lona. Alors patu kapangala pour na sukisa tonto yebasiko yo pa programme ya formidable tous elango pour quand. Bon formidable ezaka likambo ya été Edino Image des aboyés tozozela ye moko papa honorable aya pour na toye bandenga ko célébrer nouvelle place na biso siège na biso que maman présidente Claudine Kino et président Kipoul mon cher gana biso tozoloba kaka que ba petit awera parce que moni ba makambu oyo ya wenge et sangisi biso na ba merde donc tolinga suko se mélanger te tu vois Edino yango pe bunga moi muke na média. Non, Monique, tozaki na ba parisienne, au moins il faut changer la couleur. Autant na poto, il faut zapper na camarade français, française, aux camarades Jean-Louis, Jean-Robert, on comprend. Et ça te kako Njuzi, Timba, Luzelo. On comprend. Mami ça, oh nani Nadine Barouti. Il faut changer ka style. On comprend. Bisonga. Yango zonga moi muke sima. Reculer pour mieux sauter, Oui, pour mieux sauter, il faut reculer, Dino. Omoni na. Werason, phénomène. Werason, formidable. Werason, honorable. On pas tous l'album de Werason, formidable. Qui n'a ba tournage à film, hein. Et l'autre salibiso moi contre ta jeunesse dorée et bima film français pour na monsieur Kalo akufa qui a tiré nia umbongo donc j'ai regretté il fallait tirer la chabé il y a que tirer la niaou donc dino nazo regretté na makambo wana mais pour na makambo au Italie formidable ba somo rezo ya wana ya sika ya ba pende son ba pende zo ya wana na somo rezo ya wana il y a bandibu mélangé. Ouais. Il y a un moment ba petit au côté ba petit bandibu. Bah c'est la formidable. Soukaina. Minele ba soukaina, to côté ba ici hein. To côté ba Nicolas, to bazela, bazo c'est la formidable. Pas avec ba son na bango ezoya. Formidable wana e umeli po nini. Ezaki single. Comme trop demandé. Il y a des gens qui demandent, il y a maman Claudine qui nous a na nini na nzembo na ye. Oui. Eza Antome Tachaber azana dio na ena wera comme yoki nazo biemba awa hein nanu oba yoki nanu Antome Tachaber na wera te boko monango boze la formidable. Et là on va frapper comme on dit très fort, on va frapper très fort. Werason honorable, Werason formidable, Werason invincible, Werason véritable, Werason imbattable. Vous comprendre qui est Werason Soukaina. Bon. Merci Patou Kapangala to clôturer ma solo la biso parce que tout ce temps to clôturer ma solo la biso Patou le ballon à souke zani. Pour na mkwale lo et ate pour na to continuer okuta toujours mais pour na lelo. Pour na lelo Edino na opesa kara ba mbote na basi kitoko ba ole la vie lutumba pe na ba oba oze la formidable. Pour ba lo barambotama ezake sengo. Liweza Ramawa. Mais vie lutumba komi na âge morobo akufi na âge motoro le laté 81 na moni ba koko ba kokolo. Na pesimbote na Nadine Barouti, na pesimbote na Michou Canon de Canon maman na Noah David Kapagri, na pesimbote aussi na mwasi oyo babenga Poutine praticien Sputnik na Suisse vient na gobelisha gobe ya merci ko donc na vient na Dieu merci di benga na maman na biso embauché Anne-Marie di benga donc trésor wasa bana mai tout ba fils Fumuti naza lobby na Bruxelles naza na hôtel Wilton o eza na Louise donc ba massa tout ba pambani ba massa tout ya G10 ba ça perd tout il compte de la sapazoya Bruxelles lobby check Paris. Patou Kapangala na kacho maloba momuke aussi ça qui n'a déjà mais tango tangi kumba Dedi Benga il y a pas longtemps wa tout monde ba publication ya Dedi Benga akufi toto ibana no situation est-ce que ça qui vrai ou faux abela ki to abela kité
Bon, abelaki, mais oyebi ke koyeba na pas congolais comme ngambo. Donc pas congolais, so oyebani robelate, rokufela mutute, rotungisa ma famille. Donc tout a des problèmes, mais azana est bien, toujours sambela nzambe, asa ndenge o biso toujours linga, mukanuka ya nzambe et kokisama mais azana est bien. Merci Patou Kapangala, merci Antometa Chaber. Moi bambote na moi bayon so balanda kayo balinga kayo pour te clôturer mission. Bon, on a passé dans mon botte na idée de image. L'homme le plus sage na musala ya ba chroniqueur, mon ancien pote, ma famille, un ami vraiment. On a passé un botte Panza Sangwa Congo, on a passé bien un botte. Après on a passé un botte na Vienne ngai Tonino Fernando l'imbattable. On a passé un botte na Drixé Dandy Chic. Doubles auto-école, sur lingi permis yaka. Nazongisi bambote nangai na Rick Sasa la Schengen. Zombote, merci mon pote. Tu m'as jamais abandonné, tu étais avec moi dans un moment difficile. Bote nanga na pesi na ba congolais nyonso. En tout cas, formidable, bozela kaka formidable. Kalamingite ezobima. En tout cas, album na biso tozozela ya. Joyeux anniversaire aussi à Loris la congolaise. Malolo. Merci balandi à www.pandasango.congo. En tout cas masolo na biso esuki awa pona mkola lelo ngape na wapesa mbote na bayenyoso obusunga Pandasango Congo bolanda Pandasango Congo. Tozabongo na Jimmy Bofosa Casa Diabramo, tozabongo na Patrick Malouavengi Global PM Service agence Iratakate na 25 Rue Léon et Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut, Fallon Zola et Micha Amaroula de Paris. Vraiment, Bambote na parce que vous allez Sylvie Kakes à la friandise et Chantal Kossi na pesi Bambote pas soali. Antometa Sabon Baksani. Oui, na linga bakisa frère nanga moko maître Oule Matadi, en tout cas, merci vraiment na ba geste na yo. Jean-Marie Panou, en tout cas na Autriche. Merci na geste na yo, na bien na yo sombela kingai. Merci vraiment. Zamba Pambola yo. Ma Fanny Bikake. Merci 5 étoiles de love, étoiles d'amour et na pesi mbotelanga aussi na Karine Voloko et mbotelanga aussi na les véritables diamants noirs Gisèle Eumba pour na kusukisa MK Muswahili et puis na pesa moi loyembo aussi na hommage à papa na Solutumba ba emba ngondeni Masuwe konana loseba ebeti Masuwe konana bolingo benani Masuwe kongi akati alonene Bolingo pe bungi akati alonene Pinjalio nazangi asosi ala molo mama Sheri okendeke malamu mbaleo Elaka yo komelaka ngasoki ozongi Nayeba bolingo tandani ngaiteo Nandima bolingo tandani ngaiteo Nazali seko zela mokolo suwe kozonga Pinjalio nazangi balosi ala molo mama Merci wanazaki ambiance Pandasango Congo. Ngai na signalé bino kaka ke nazokende kin tozokenda patuka pangala na août pona sala Pierre Tombal la mer. Rendez-vous vraiment na ba vacances nyonso tokozala na kin bo rejoindre nga na place de la star Antometa Chaber inga numéro 2 place na bino tokutana wana na place de la star Antometa Chaber na Bandal na inga numéro 2 tokutana wana vraiment comme on dit on pleure avec ceux qui pleurent. Merci, check. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a api. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minono te. Maman global PM Express. On bus toujours artiste oyo, nous avons toujours bateau bazana ba idée solo. Patrick Malouavengi. À air d'ouverture, nous sommes allés de lundi
à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc... Patrick Maloveni Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Maloveni. Frais aérien, maritime, téléphone, Edino Image, Okozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Maloveni. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso, en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours team de la colis, tous en a fret par conteneur, le fret maritime, on a le fret aérien ou tout team dans l'avion. Le team de la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, on a pris un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à Napoto, au Salmarano sur Makin, à Ndenge et à Bisso Batapoto, au Lekin Agence, au jus DVD Nayo, au Mono Ndenge Prestation et les Kaki Nakin, selon Bounayo catalogue des Ali. Donc fidélité à mourir, au Tchelelo, au Zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, Bakote les masses.